Bana jibe mpiana. Nazo bana jibe mpiana mwananga ke otosa ba message ba prophète ba prophétesse bazo pesa yo ponga moko pe nazo message deux fois bondela mingi pona baki to kutana honorable asanyo soto kutana ulobite tokokutana okoya kozala surpris et puis tangwana ikozala retour ezate bondela tika nyonso so nyonso te tout est vanité na kati batona na bendio nga na bi santé na yo eza malamu te joie ba message yango kolanda entourage te bo balanda ki entourage ba bango moko na cimetière mais ce qu'on a zo bana jibe bon malheureusement ça li que pas tout hier à kweli awa donc awa dans la cimetière na donc comme coutumier na France eza comme coutumier na France donc chaque année famille bandoroya ko taba fleur awa donc soki famille za makasi et ko tika la place moko éternel bandoro ko taba ba fleur awa chaque année ba taba ba fleur awa na France système oyo ezala partout au monde na autoroute ba ko taba fleur neti ndeko na biso moi si ko déposer sous fleur donc c'est ça quoi donc ils appellent passer ils appellent passer ils appellent passer ils appellent passer pena passer pena passer ça moi c'est un fleur ça moi prière naé donc famille de tika ba fleur donc ils appellent passer makasi tout ça na vers toi na vers Saint-Denis donc on s'en a donc passage piéton yangoyo passage piéton yangoyo ti kuna place à gym Jomboma on se rappeler bien Jomboma place to yaka ko na yaka Rolanda yo pona matanga ya mwana biso kufa kawana eza en face on a mêlé kota mêlé eza en face car ça la gym mais ça peut en face donc à chaque fois Kongola ko leka place oyo soka komi na passage piéton oyo il faut raisonner à kanisa ka non moi na biso ya jibe mpia na kufela ka awa donc ma frère yango yo quoi donc les appena passe na moni pe Blaise Kenda zali awa Blaise Kenda zali na 93 Blaise Kenda na moni pe notika JBT on a biso kokoto eza loin la biso baza mwana na biso bébé donc très difficile donc voilà surtout ndenge ba wela nani boy na famille wenge penza ya pasi est-ce que moi tout le monde va le bateau je vais battre dans une siko mo la jibe ndenge bon on est non terre na mon terre azali asa papa ali terre ko biso ça papa biologique c'est tout fait non moi est-ce que papa biologique dans ce niveau de biso ah oui voilà ça va c'est donc mama yo na simbi fleur wana mais là moya ko biso na kutimi na biso ba moya to tourner ba question ezati alors baba ya mama yo wana azapena na pasi kitoko pepele ça va oh yeti loin na moni bolingo pena olakisi obligé ah c'est pas comme la présence na yo obligé ta la en tout cas na éviter ce qui moi ni lobe kozala batu botapoter pona bakata live te quoi ben ni lobe za te poza pas voilà le monde est décidé ainsi on n'a pas le choix c'est trouvé comme Loba sinon rien naturel moi azali benda ça qui va passer ça qui est en arrière ouais bon tout
tozolanda wana ilo bamba bon nayebi te message ne kozala nango mpona bana wenge tellement liwa ondire lingi etika bango te liwa ondire c'est arrivé hein, JB et puis ensemble voilà tout l'ensemble de la bango c'est maintenant on est pour les amis Nasali sacrifice na expliqué bino nasali sacrifice en tout cas tout d'abord on a nous eza amour nanga envers bana wenge parce que je fais partie de wenge musika dans l'ensemble quoi toza bana wenge musika banda pena tongo na dibamboma bandeko na ngai bapasa kosangila ndeko na ngai Jidel ndeko na ngai Christian Mwepu Alain Mwepu donc ba Alimbonda donc toza pena ba Fulu King animateur ya wenge tango pena wenge bandaki tango to bana ko kende pena wenge na tongo donc nazaki na choix te il faut pena na mona na ya yango na ye na komiti awa fallait pena filmele bino na lakisa bino eloko ngo ndenge nini elekelaki toyaki tokomaki tosalaki mwa marche banda kuna ti tokoma na lié au accident ndenge na expliquer ndenge na lakisi bino donc c'est un peu ça donc les gens pena passe les mawa bon je vais mpiana yena noté akoya ayena noté akoya aza pena choqué na ndenge mokete talaka ba mort ya ba musicien yesu soutien na famille donc ils ont pena passe mingi papa mon côté a ko supporter à perdre moi na ki mokolo boye moi na kutu oyo to ko supporter mukie et adam muso sali fausse couche to morne mais mort nango pe feza la na bana et bongo siko soki moi ça na ba difficulté ko bota siko soki zemi na passe siko sali morne ya susu passe ko leka donc na bref ko bungi saka moi neza pena passe na bref merci beaucoup papa merci na bref voilà la famille oui namonaki eza na mutu moko asala mpe na chocopike mutu moko asala mpe bavideo ya réseaux sociaux akende mpe kuna kofilme place yango je pense ezali site moko batindela inga boye na bata site ezalaki lie moko ya bana jibe mpiana nazobana jibe mpiana mwana nga ke otosa ba message ba prophète ba prophétesse bazopesa yo ponga moko pe nazwi message deux fois bondela mingi pona baki to kutana honorable asanyo soto kutana olobite tokokutana okoya kozala surpris et puis tango ana ekozala retour ezate bondela tika nyonso so nyonso te tout est vanité na kati batona na bendi nga na bi santé na yo eza malamu te joa ba message yango kolanda entourage te bo balanda ki entourage ba ke bango moko na cimetière mais ko nazo bana jibe